Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi mardi et là, merci pour vous aider, la télévision, pour la info, le journal, il y a peu pour la peuple, tout le journal pour le président et la commission électorale nationale indépendante, c'est moi, Denis Kadima, à celui-là qui a délégation à comité directeur et à représentation à étudiants du Congo. Héritier Mapinemi, Stéphane Skandi, m'a fait nos bas détails. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a bétaki masolona délégation et comité directeur et représentation avec étudiants et Congo, Rek Namokuse, Oye Kambamaki et Paya Maurice Mukandai, président national Nango, numéro 1 et centrale électorale, a apprécié qui valeur et démarche citoyenne, Oyo Ezali initié et Paya Rek, va solliciter collaboration et longo na seni na cadre et sensibilisation. Bosimba ke masolona bango, balobela ki mingi na Oyo Teli, rôle ya étudiant congolais et sengeli aïba na ko jouer non seulement na ko s'approprier na processus électoral kasi attitude na bango sans passion baïba na kondima ba résultat oyo ekobima na sima na tina wana bayamba maki balobi et pa ya président ya seni ba beti masolo pour na participation ya ba étudiant na processus électoral pe batala ndenge nini communauté ya ba étudiant à travers mboka mobimba ba koki ko s'approprier na cadre ya sensibilisation pour na ko laisser te influence ya politiciens et babongo ko se verser na violence tango ba élection ba pesa ka ba résultat ba yokani ko travailler et longona seni maison ya ba élection ba ko sala mosala pour que étudiants congolais aye ba na ko se comporter na ndenge malamu pambate à chaque fois na processus électoral tendance ezalaka kaka na violence boye bango balobi mbala oyo ba étudiants et singélité ba mi pesa na makambo etali violence pambate bazali ko partager ba outil ya communication pe ya sensibilisation pour que bango
baye bana ko jouer rôle na bango en tant que ba étudiant pour la société civile. Prince Wembolenga Kamana oyo azali premier vice-président ya REC ndenge atalisaki ba koti na action na mois de juillet 2023 na tina ya assemblée générale comité ya sika efongola ki voix na synergie ya benstan nyonso elongo na seni po bayeba na kotala ndenge nini communauté ya ba étudiant ya République démocratique du Congo bazali ko considérer likambo etali kimia. Totikala kaka na masolo ya seni pour komisa minoki mwana mboka Denis Kadima azali président ya commission électorale nationale indépendante ye asolola kina Michel Ndiaye o azali représentante permanente ya Union africaine na République démocratique du Congo. Une fois de plus, Stéphane Askandi. Président Yasseni, Denis Kadima Kazadi, Namasolo Naye et Longona Michel Ndiaye Ntab, Oyo Azali, représentante permanente ya Union africaine, na République démocratique du Congo, numéro 1 ya centrale électorale, abordaki et Longona Hot Naye, Makambo etali déroulement ya processus électoral, Ndenge commune à phase moko cruciale, Boye réception Oyo, Balobela Kipe, Makambo etali, ba traitement, ba dossier, ba candidature, pour la présidentielle, Oyo Ezali, dernière étape, Ezali Kofongolanzela, pour une élection couplée Oyo Ezali prévu le 20 décembre 2023. Entretien Oyo Thomas Lona Bango, ba elongona mission ya Union africaine y observation électorale Oyo Bango bazali ko solliciter et pas ya seni azali favorable pour na ko assurer transparence na déroulement ya ba opération. Ezali na nous visite ya courtoisie ndenge balobi occasion Oyo et permettre Bango ba yeba na ko discuter pour na processus électoral. Bosimba ke Union africaine azali toujours partie prenante na observation à l'élection Bango Nyonso et l'ongona délégation ya Union africaine bayaki wana pona ko visiter seni pe ko tala programme ndenge nini ekozala pona ko observer l'élection oyo ezali koya ndenge Michel Ndiaye Ntab atalisaki liboso ya président ya seni. Na masolo msubola ki ba base ya honorable Noron Mbungu na session ya mwa Kisenso Bango ba sala ki réunion moko week-end de kikuna na complexe scolaire Mama Pemba pona ko bongama na makambo etali élection héritier Mapine Miladi Landu ba détail. Base ya honorable Neron Mbungu bazana fièvre ba préparatif ya l'élection générale ya le 20 décembre 2023 dimanche 17 décembre basi ya section Kisenso ya fédération ya Mo Amba bango nyonso basangana ki na grande salle ya complexe scolaire Mama Pemba na commune ya Kisenso ezalaki na cadre ya mobilisation pe sensibilisation pour na ba prochaine législative bango bazwa ki ba initiative kitoko après avoir koyoka ke honorable Neron Mbungu azali candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Mo Amba pe provinciale pour la commune ya Kisenso na ville ya Kinshasa. Bosimba ke bokutani monene ezalaki bongo occasion pour la réflexion baye bana kotala tala mingi na complexe scolaire Mama Pemba oyo esanzaki batu pambate batu bayaki belé tomonaki présence ya madame Betty Yembu membre ya bureau politique ya Mfumwa Banga Moyo pe candidate na députation provinciale pour la commune ya Limité tomonaki madame Pascaline Mafuta présidente ya Ligue des femmes ya Mo Amba et basi mususu ya Valère ba permettre na présidente ya section Kisenso madame Jetou Pemba aye bana ko inviter ba mama nyonso ya municipalité na ye baye bana ko soutenir massivement double candidature ya honorable Neron Mbungu na l'élection ezali kuya azwaki maloba madame Betty Yembu appuyer discours ya présidente Pemba oyo asengi na assistance ba garder jalousement identité ya Mfumwa Banga Moyo leader na bango réunion oyo ezalaki bongo opportunité pour na honorable Neron Mbungu aye bana kopesa don ya maputa à travers base naye basi nyonso oyo ba répondaki présente ba bénéficiaire bango bazanga kité kotalisa esengo na bango pour na geste ya générosité oyo honorable Neron Mbungu asali pe ba promettre ko soutenir ye na maponomi ezali koya Mbungu topesi yo merci okele liboso musana yo esalima na nzela na yo ya Nzambe topesi yo merci biso ba mama totomboli yo topesi yo merci po musale kele liboso esika nyonso yo konyata nyonso malamu epesemela yo biso topesi yo lokumu topesi yo pouvoir wana esalema sepeli mingi kozala toute première fois banana kota na ma famille kenazwa kado ata natonga ta moko na lata makambo na ezalaka likolo yango nde asepeli mingi kuma banga moyo.
na masolo etalifele sote wa kibandeko bavandi na Avenue Kikwit kuna na makala pe kalamu baza kolela po ba indemniser bango te na ndenge ba buka kibanda kuna bango po batonga Avenue Kikwit tati na ba leli bongo na micro ya Info Lingala à travers Fabrice Lundombi. Population bavandi na commune ya Kalamu pe makala le long ya Avenue Kikwit mingi penza pene ya pont oyo batongaki po na kubongisa to kotonga avenue oyo bazali kolela indemnisation baliaki mwa ndambo ya ba parcelle na bango ba prometaki bango bakopesa bango mwa eloko kasi basali tango molai eloko yango ezali komona na te talatina ya kanda na bango mokolo ya lundi 18 septembre 2023 ba brilaki ba pneu bazali kolela balobi l'état esengeli a respecter parole na ye oyo nyonso balobaki esengeli esalema bandako na biso babukaki yango babuki bamira lopango bamususu bazalaki na bandako balocataire bamususu bazalaki na bandako kofandela bamususu bazalaki na baboutique ebukanaki donc to connaître ba dommage moko ya makasi c'est depuis mois de juin 2022 alors yango wana tomonaki ke lokola tozomona lokola toza abandonné tosalaki memo na biso oyo totindaki yango epai ya président de la république totindaki pe epai ya baministre na primature na gouverneur. Toi, on a un regret. Malgré le chef de l'État, j'ai bonne foi. Il y a aussi un ouvrage. Toi, tu es satisfait, on te paye merci. Mais le problème, c'est que tu es insatisfait, tu es dans canine. Société, tu es dans bango, na chef na bango. Alors, il y a ça qui déjà nda mambongo na baninga ou bazana ngambo kuna. Mais gouvernement provincial baboyi pour signer document. Les deux ont interpellé na ba constitution bazo diriger ville province à Kinshasa. C'est-à-dire Godem pour une gentille ngobila. Ba si ça dossier na biso ba signer document na Safimex et pesa bengambo yombo pour la satisfait. C'est comme si ma président ba baza simana ba ko bebisa kombote. Oza koyoka. Po ye na minute peut-être ayo kité ayebi kaka makambo nanga nyoto esi esali nini esili. Goudron etika kaka awe etika na ngana to telemiti esika wana. Baza koya kotia goudron. Tala. Tokotika na ndenge nini? Mais makambo bat baso salelo to yebi te soki osinya ki reta bambongo te po opesi bato misusu. Bate pas boye basute bababa les salité le yo kolekana ni surtout so pour le kina bapaya ikozala ndenge nini mouvement ezalaki malamu te na commune ya makala pe Kalamu epai wapi population bazali kolela l'état azonga pona koindemniser bango kobongisa nzela ezali malamu kasi bandambo ya ba parcelle na bango oyo balia esengeli bamona clair. C'est à Télébaclion Airbus A330, vous avez la capacité à voyager dans la condition Yakitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme
ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Kin wifi eza internet ya kitoko pe ya qualité. Bokozango na banda kuna bino 5 sur 5. Nadina sona bas détail. Fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perse ya pamba. Boyo kelanga eloko oyo kin wifi eye pona ko résoudre ba problème na bino nyonso na oyo etali internet. Ba memeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo, ata na fin fond kuna même na bozoko, toujours na vitesse ya nyama na 50 mégabytes par seconde. Bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 p 300 giga de 22h à 6h. Bobo solo la kitoko bo travailler nelengi pe o télécharger biloko nyonso oyo zanango posa na ba entreprise, ba restaurant, hôtel, église même na wenze. Bo partager connexion à ta quartier mobimba po kin wifi internet assuré vitesse ekuba yango ekata na kate toujours intact. Boka te o po ba installation nango eza très facile et pas wapi ba installateur baza partout na République démocratique du Congo na kit complet nango mobimba. Ata oza na mboka, ata oza na Kinshasa, moyena antenne moko ya moke na modem oyo boye place nyonso oza na zamba, oza na forêt équatoriale, oyo kozwa internet na yo à partir ya parabole. Soko osombi antenne na yo bakoya koinstalle yo. Soko oza na mboka, oza mpe na baingénieur indépendant bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne. Kuta kin wifi na rond-point Forestcom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba stribi. Olingi ola ta sapato ya qualité place eza se moko papa griffe dans la 7e rue Limité Petit Boulevard. Papa sinangai eutako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na Kombo, oyebinga na Elongi, oyebinga na Moussaba. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Et puis oyebi batezaki na Limité. Toki na premier ministre nous allons na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, va venir diminuer tout le chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas grise pour diminuer tout le chômage. Pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate, est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Pourquoi? Naza a été dit pourquoi?
nasololaka mpe na vie na ngai Gentili Ngobila oyo adjoint na ye ezali chez Koko Mulumba fils gouverneur Gentili Ngobila namonaka même bonne foi alobaka nga moko amemanga ti epa chef de l'état napesa ye mokoto bo nayebi ke makambo ya politique mpe mwa makambo ebele mais efeki bonne foi oyo baautorité mosusu mpe baza nango moi je pense que bosala effort eza devoir na bino nga devoir na nga nasali soki teleboya na 7e rue place commerciale na petit boulevard place baartiste wana mpe mosusu omonaka basaka babiro bakekele okomona ala la présence de basala naza bien organisé nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état lobi po tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends ntango client nyonso akotaka awa oyoka yango papa desinawa ngo babiso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na osimba science na vi nanga te donc chaussure ya awa ozala kosala fete olia bato nyonso na fete nataka pesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokola ile yaka na odimini yango mpo balokwa ye moko ekoka yo oza na oyo lokwa ye moko olingi koma bolite lokola ile yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaki bate eza te oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela Diaming eza potopoto ya qualité oyo bala na bino bakokomela eza complet na kati eza repas moko complet na kati na yango bokukuta protéines, vitamines P, énergie. Stéphane Skande bas détail. D'une génération à une autre, choix ya potopoto Diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na Diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na Diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Diaming ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia Diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na Diaming, Léa Otonda, d'une génération à une autre. Bozalaki ebele pona kolanda info ngala journal na pepe soki bosepelaki na journal opisa merci na Igor Tingi Matomi na zaki bongo nasima ya caméra concours rédactionnel Nadine Asona Mouyala héritier Mapindemi ya superviseur qui journal oyo montage sima ki pa Fabrice Mundompe Christian Kenge Beninga bino depuis un rendez-vous mikolo zali ko ya lobi kolanda bongo Nadine Asona. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango
eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair. Boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ya avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango. Bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele. Kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango, surtout mécanisme ya sécurité eza nango. Chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.